Mbote na bino bandeko balandi ya émission na biso mokolo ya lelo. Esengo pesa yo motema etondi biso pona kopesa bino manaka mokolo ya lelo. Nde na bongo mokolo ya lelo na kati ya calendrier africain tozali bongo mokolo mwa nkonso mwa zomi na sambo sanza ya mibale mobu kama moko na tuku misatu na moko ebandeli ya bopemi ya mitano na kati ya eleko ya mvula tete. Oyo tokolimbola bino po bozwa bososoli malamu. Tozali bongo 17e jour ya 2e mois na biso, début ya 5e semaine na biso na l'an 131 selon calendrier négro-africain. Oyo ebalani bongo na calendrier gréco-romain. Oyo tozali samedi le 9 novembre 2019. Ndena bongo na ba événement oyo sila koleka na mokili. Oyo tokokotal sabino ezali ete le 9 novembre 1970 ezali bongo mokolo oyo ancien président français général de Gaulle akufaka. Oyo toyebi général de Gaulle parmi batu oyo banyokoli bapiller Afrique na façon moko oyo boza na idée avec politique ya France Afrique na agent na ye Jacques Foccart. Oyo zali ba histoire tongo boyoki boye foko kima mbangu kokende koluka tikoyo kose kotala lisusu histoire wana po muno boku ka koyeba parce que awa tozo kopesa bino ba grande ligne. Kaka na maleka tozali susu na 9 novembre 1989. Oyo ezali chute ya mur ya Berlin. Oyo ekabolaki Allemagne de l'Est na Allemagne de l'Ouest nde na fin ya guerre froide. Et ko sala ke mur ya Berlin chute et salama pe réunification ya Allemagne et ko salama bongo na 3 octobre 1990. Et 9 novembre ezali lisusu journée mondiale ya sensibilisation contre les mouvements terroristes dans le monde. Mais commentaire muke to sala kaka banani bazo semer terreur na monde. N'est-ce pas bateau kaka bazo crier contre le terrorisme pour bangonde ba vrai semeur ya terreur parce que même ba arme o ba terroriste bazo utiliser jour et nuit. Banani ba grand fabricant na yango na kanti bozu déjà réponse ndetala o to ko kotal sabino na manaka na biso ya mokolo ya lelo totombeli mbotama elamu na ba ndeko banson oyo babotama le 9 novembre. Pe totombeli mokolo malamu mwa nkonso pe bobandeli malamu ya bopemi ya mitano. Kimi atata mokeli balongo pe bakoko ezala na bino nde tokutani na manaka oyo ezali ko.